Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Maman Rosalie Lokosu n'a une responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokoyebisa bino ndenge nini Tshisekedi avion oyo babetelaki tolo oyo tango topesaki bato sango ete avion wana bakolo na yango bazali na besoin na yango ifo ezonga, bato mingi bakanisaki ete tozalaki kosala liseki. Bato mingi balobaki ete tala bato oyo bazali koloba makambo n'importe quoi. Mais na minute oyo bandeko ndenge tozali koloba ete Tshisekedi akangami na kindu, moyen a continuer na mbandaka ezali te po ete avion ezongi epai ya bakolo na yango na mavula. Yango na lokola avion ezongi epai ya kolo na bango na bakolo na yango na mavula, Tshisekedi akangami na kindu. Tala kaka lokola bakonzi ya RDC pe motema boboto, motema ya bolingo na moto nyonso, malgré Tshisekedi azali ko-organiser kopesa ko-créer bana ya kuluna na libanda ya mboka po basalaka bato mabe kobeta bakonzi ya Congo. Mais tala siko azwi ba problème na kati ya Congo, bakonzi ya Congo bakomi kosunga ye. Basaleli intervention auprès ya Monique. Lokola hélicoptère ya Monique ezalaki kokende po etika bien to babiloko o etalaki makambo ya élection kuna na kindu pe basignale ete baprofite bamemaye pona ndenge azali na eperdema. Bandeko kokamwa mingi tango toyebisaka bino topesaka bino bainformation, bato mingi bakanisaka ete tosakanaka, mingi bakanisaka ete tango biso tolobaka on dirait bato bazali kokanisa ete tozali kosala maseki. Ndeko soki tozali kopesa émission tozali kotia ata mwa pilipili na munga tosalaka boye mpona ete tokotisa bino ba auditeur na biso na kati na ambiance ya émission. Mais toyebisaka bino tango nyonso soki émission ezali kopesama, ndeko landa zwa essentiel koma yango oyo moni ete totiaka lokola pilipili na munga mpona kopesa ambiance ya émission. Ndeko wana okoki kaka ezali kaka biloko moko mpona kofaire bino plaisir. Mais bolandaka makambo biso tolobaka tango topesaki information tolobaki mpona makambo etali avion ya Tshisekedi ifo ezonga, bato mingi bakotaki yango tembe. Mais ndenge tozali koloba boye avion ese ezongaki na nganda depuis vendredi passé. Bandeko Tshisekedi place azali aza pe kokamwa eza kolekela ye aza kondima te. Yango na bandeko babolingo na mokili oyo il faut koyeba kozala simple lokola couple présidentiel Joseph Kabila wana nde
soki obandi ko se comporter lokola bango nzambe ya kotombola yo, mais soki ozali kotombola mapeko ozali na eloko te nde esengaka ete mobulu ekota. Bandeko toyebisaki bino ndenge nini baluwaki avion wana na loyenge, parce que mopepe avion esi ebimaki. Bandeko lokola deja basi babimisaki mopepe bakosi bato ete baaméricain nde moto bapesi Tshisekedi avion na po esalise bato, mais sikoyo verité yango ekomeli bino. Bandeko avion ndenge baluwaki yango bamikolo nango esi ekoki, ndenge tozali koloba bo avion esi erepliaki bandeko na mavula to na nganda, bakolo na yango baza nango deja na minito. Ndenge tozali koloba ya soki ya Jean Tshisekedi na kuna na Kindu bandeko misu ya kotela ye moko aza kotala kaka eske helicopter ya Monique ekoya to ekoya te. Yangala bandeko babolingo boza komona ndenge nzambe azali ko humilie bino, boza komona ndenge nzambe azali ko humilie bino po ete bino bozali komonisa peple pasi, bozali kokosa peple ete biso nde tozali balobeli na bino, biso nde tolingi bino, nzoka bozali koluka baintere na bino po ete Kongo ekende kaka na kati na kozinda. Yango na nzambe pe alobi ete akotika lisusu bapeple na ete badrible bango ndenge badriblaki bango pendant 32 ans. Yango na tozali komona bandeko babolingo ndenge ezali wana, il faut koyeba yango ete bato oyo bayaki na lokuta ya mbangu mais bayebaki teke lokuta na bango ezalaki na date ya expiration. Bandeko pe soki baye na likambo bakosi bandeko tango bakosaka bazalaka na mwa moto moko boye, mais tango likambo yango ekendeke na date d'expiration nango, soki date d'expiration ekoki bandeko esalaka bango penza kimpelekese wana. Tango date d'expiration na bango ekomaka mbala moko na verité pe ezali koya bandeko. Somo bandeko Tshisekedi ndenge aza wana aza kokamwa yoka kutu ndenge bandeko koloba ete avion nanga kokamwa azali koyebisa pe bato malamu aza koloba ete nakoya na avion na ngai. Bandeko olia aloba ete nakoya na avion oyo baluwe mpo na ngai, ye alobi nakoya na avion na ngai. Bolanda bamaloba alobaki azoloba avion na ye, mais bakolo avion barécupere avion kokamwa. Bandeko ndenge atikali yo na mpe azokamwa munoko polele oleli okolela yo na nani. Bandeko oyebi soki moto aza kokamwa na ndenge ekamoli ya mabe bandeko otikali monoko polele okosani ete nzinzi mpe akoki koya akoti yo na monoko. Bandeko otikali kaka kidiba ndenge Tshisekedi azali na andimaki teke helicopter ya Monique nde ekozwa ye na ndenge ya esunga ye, mais helicopter oyo yebisaki bato avion na helicopter. Bandeko bato baluka avion baluka helicopter wana na mai na miso. Bandeko baluka helicopter bandeko bakongole baluka bamona te. Bandeko siko ndenge ezali wana, donc il faut siko azala na respect po soki azali na respect makasi te azo riske ete soki helicopter ya Monique ete aza ko riske azwa kaka camion. Omoni ba camion ememaka bambadi ya fufu ou bien ba nani ba régime ya Makemba aza kaka obligé kaka ba négocier ale batie ou bien batie kaka na ndenga sima. Omoni kaka ndenge batiaka batango pe na likolo boza bino nyonso na likolo. Bandeko wana kaka malembe ti akomi mbandaka donc ayaka kaka na ndenge ya muke na ndenge ya kokata ti akokoma na mbandaka le na mbandaka tango mosusu bato bakoyokela ye mawa azwi avion areplie na ye kaka na Congo. Omoni ba makambo azalaki na ye na ba moyen te mpo na ba élection, mais azali kosala kaka ba makelele. Bandeko omoni ndenge balobaka miso makasi ndoki teko yango peta tozali komona yango epai ya bato ya IDPS. Président za na ye na eloko te, mais baluki kaka ba makambo. Bandeko nayebisi bino makambo ya solo avion na bomoni oyo bazwaki na Afrique du Sud baluaki yango mbongo bakangisi yango na miso makasi. Bakangisi bambongo mwa balubo bazalaka kuna baluwe mwa avion na bandeko, mais ezalaki avion moko tango baluwe yango ezalaki po éviter po Tshisekedi na idée na ye yebaki ete akozwa DC-8
selon adire ya bato bazalaki na Afrique du Sud information pesaki au président yaka to louer DC8 tango président komi kuna Tshisekedi akomi kuna bo mawa yango na moni de tango makambo avie pesaki déjà mo boulot entre bango na bango balingaki siko Tshisekedi bande déjà ko beta ba numéro moko bo oya kanisa soki azako lo batango musumba makambo moko bo neti ndenga lo baki pona Joseph Kabila pe pona président ya Seni Pasteur Ngoyi Mulunda ya kanisa ki soki abwaki ba parole on ko pesa ta moi mo bulu moko bona kin palo ba ete moyena ya lisusu za de tala bo mais nzambe a confondre nzamba lo biete peuple akoye ba vérité na yo bomoni siko na kindu ndenge ya kangami bandeko ake ko sala pe bozoba na kindu kuna abandi ko lobo Joseph Kabila boyo boy ba mama ba bamba e ba mabanga bandeko ba bamba e ba mabanga omoni bango bazali ko kanisa peuple congolais azali kaka peuple ya zoba mais ba ko comprendre te mais comment ye tato ya zako yebisa biso de Joseph Kabila aza mopaya mais ye motakende ko signer ba papier kuna na Afrique du Sud pe a signer ba papier que de élection na ye soki yebi kazali mopaya pona nini asalaki déjà a contestaki te lelo asi a signer ba makamni so yebi kazo que de ba élection nde akomi ko yebisa biso aza mopaya omoni na ba mama nzamba akomi ko fungula bango mayele ndenge ezali na bandeko Tshisekedi ndenge azana problème ya kosakana te problème na ye na lesilité po ete ba combattant mosusu na poto balobi ete alakaki biso victoire asala erreur te azonga maboko pamba koto soki azongi maboko pamba ye nde tokosaprendre na ye pe bamosusu bazali koloba ete Félix ayebaka ete akozala na problème na biso bakombata mwana na ye Félix omoni nzambe asali ete makambo mabe bazali kosala bato tale bandi kotournele bango bandeko Tshisekedi ndenge place azali wana boyebaka ete bakombatant balobi ete décision na bango balingi kaka bamona ete Tshisekedi aza koyela bango victoire soki ye na maboko pamba donc atikala na ye kaka kuna na Kinshasa ou bien kende na kabeyaka mwanga papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Maman Rosalie, grand prêtre mère pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge Maman Rosalie uti koloba ndenge ezali wana Tshisekedi mawa mingi oyo ndenge eloba bakinwa mawa mpanga Tshisekedi na bato idepes makelele me oyo ndenge balobaka ete les chiens à bois nzoka nde baza na bango na eloko ya malunga te bandeko tala kaka ndenge bandaki koloba na bainterview na ye nakoya na Congo na avion na nga bandeko alobaki yango bien nakoya na Congo na avion na nga abosanaki koloba ete nakoya na Congo na avion oyo baluele ngai soki alobaki kutu na avion bakoluele ngai lelo ata avion na ndenge zongi tokokoloba c'est normal asa alobaki mais ye alobaki nazoya na Congo na avion na ngai ela bandeko batika na bango pe bakosi ete baaméricain nde moto bapesi avion na eza na disposition na ye bandeko ndenge ekomi wana avion ezongi na nganda ndenge elobi Maman Rosalie ezongi mpe na mavula avion oyo babetelaki toloko bandeko avion ezongi ndenge tozali koloba bo avion na kati ya Afrique du Sud evandisi mpenza matambi nango pepele Tshisekedi place azali wana aza kokamwa mpe aza kondima te yango na tolobi ete Joseph Kabila azali motema malamu babiloko ya bosoki ezalaki na ntango ya deuxième république na bato bamobutiste mais Tshisekedi alingaki mona makambo na ye balingaki basala Tshisekedi ezalazala mais lokola biso bato ya démocratie tozali mitema malamu tala ndenge basali tupo ete hélicoptère oyo ya Monique kokende kotika biloko na Kindu esala tu récupérer les vieux bandeko mawa mingi hélicoptère ongo nzonga bandako loba biso de kokanzaka hélicoptère oyo ndenge ya ye alobaki oke naza na hélicoptère na avion mais hélicoptère ongo sikoyo ebongwani nini yango ya oni bande ya nani ya Monique bandeko ata bino moko hélicoptère oyo ya bandeko betela tolo ebongwani nango ya Monique bandeko oyo nyonso tu kokotisaka bato badepense Monique akomi kosala susu batrajet oyo akanaki te bomoni bandeko yangana toza koyebisa bino na mokili lolendo eza na ntina te
ozana elo côté ozana elo côté ozana yango ozana yango Tshisekedi aza kopesa ba promesse moko ezanga tina sikoyo naza koyebisa bino bandeko makambo naza kolobeza liseki te bapombe bata ebele na poto ebele baza na espoir oyo bayebi ke soki azwi bokonzi bamisusu basi balakaki bango baministre ya information bamisusu bakozala badepute bamisusu donc balaki bango bapesi bango bapromesse yango na bomoni nzoto baza koboma pamba te Tshisekedi apesi bango bapromesse na ndenge ya kosakana te baministre badepute banani bango nyonso tu baza kaka na ekenge balobi ke Tshisekedi azwa mpo batokende kozwa bokonzi me bandeko yango tolobi ete ndeko luka mayele na yo na poto apprendre quelque chose po ete lobi soki ope na Congo oyeba ndenge nini ya kotonga mboka opesa implice tika kolala likolo ya bapromese oyo babengaka yango bandoto ya baba eloko eza kobangisa bato ebele na poto bajeune bato ebele baya poto kala bakomi kokoma bampaka sikoyo base retrouver rien na maboko eloko eza te bazobanga bazomona ete bakokende kini kaka boye maboko na makolo yango wana bazolinga ete Tshisekedi azwa bokonzi lokola bapesaki bango bapromese ya bandoto ya baba te bokozala baministre bango balingi sikoyo bakita kaka na Congo bakomi mbala moko baministre mpo esala neti ebomba tu wana oyo ndenge nini awa na poto batikalaki 0-0 mais jamais Tshisekedi akoki komemela biso kaka mipiku ya bato boye te oyo bato mpe baapprendre rien na poto kaka na kati ya cerveau na bango makambo kaka bayebi donc cerveau na bango makambo ezali kuna na kati kaka chateau rouge ou bien matonge biloko kaka etikali yango wana oyo eza na makati ya bacerveau ya bato wana chateau rouge matonge tokende kosala marche mpo tobenga na Kabila okomona mpe na kati ya marche yango yoka banzembu bayembaka na babétise na kati kofinga meme banzoto ya mama na kati ya banzembu na bango yango na ete bozali bato moko bovanda nanu na poto bolobaki ete bino boza bato bana mikili bopekisi bamusicien bayaka bopekisi bato ya théâtre bayaka bolobi poto eza ya bino mais botika mpe sikoyo bango mpe bato akini bavandako mpo na nini bozali kolela lisusu bokende na Congo soki boyebi ete bino nde bozali bana ya poto ndenge bolobi ete bokateli bango mindelo bolobi ete bamusicien bayaka te bato ya théâtre bayaka te baministre bayaka te mais sikoyo ndenge nini bokomi kolela lisusu bovanda na poto batikeli bino poto mpo bino bolobi ete boza na nyonso poto nde eza bien boza kosala baliki wana mpo na nini mpo boza na susi ya batakini te eza mpo boza na susi ya batakini te ezali mpo bino moko na poto abomoni ete vie ekomi dure souffrance wana boza kokoka yango te bandeko yango nomoni ete baza kosala nyonso baza kolite mais modele wana yango te Joseph Kabila mboyi moto te alobi ete kongole nyonso azali na droit ya kozonga na Congo mpe asala eloko oyo nyonso alingi na mayele oyo azongi na poto mais bino bozwi eloko te na poto awa na poto eloko botikali kaka kobeta bamasolo ya chateau rouge ndenge nini kosala bakopo mpona kokende koyiba na bamagasin bamakambo ndenge na ndenge apo bozoloba ete Tshisekedi azwa bokonzi bokende na Congo mais bokokende kobakisa lisusu to ya banditisme na Congo oyo il faut tosala attention tokoki kondima bino kaka ngulungulu boye te boza koloba bozonga na Congo bokomema nini vraiment omomona bato mobimba bandeko osomona kaka bakomportement na bango na bato baza na Congo baza koraisonne kitoko ke bango yango na tolobi ete non jamais bino na Tshisekedi bamasolo na bino ezali ya kikomedi tolobi ete jamais biso tondimi Joseph Kabila tokolinga ete akontinue manda na ye mpo asilisa bamisala na ye baprojet na ye bino boza koya kaka na ndenge ya bakomedi epuis tala kaka lokuta boza na yango tala kaka lokuta boza na yango bobandi déjà que soki Tshisekedi aye na Congo il faut créer 400 000 emplois bandeko balobi Tshisekedi il faut créer 400 000 emplois et puis après une année il faut comme on a 800 000 bandeko kaka ba discours ya tango ya deuxième république et puis tant que bazotuna Tshisekedi on crée emploi yango ndenge nini ona kozwa bakosala tuna convaincre bainvestisseur mpo bakende na Congo bainvestisseur wana baboya bango nde bakosala ete mpo Congo ekoma na 400 000 emploi bandeko congolais tofungwama mayele tokosama lisusu te bino moko boyebi bainvestisseur lelo baza sous na confiance na bapays mingi na Afrique te mpo bayebi ete Afrique ekomi kaka ndongwana baza kobanga baperte ebongo ya Tshisekedi
pouvoir nini aza nango ya koconvaincre ke po ayebisa bango ke ndenge ezali wana Congo soki nga nazwi Congo makambo boye esili babitumba esili bamakelele ya tala bainvestisseur wana baza bazoba te bayebi mais Tshisekedi aza kozwa biso bakongole neti bazoba omoni nzambe aza kolakisa tala ndenge akangami sikoyo na kindu avion ezongi na mavula bandeko avion bande kobeta tolo avion nanga bakolo avion barécupérer avion depuis vendredi na nganda ndenge toza koloba bo avion setandi matambi nango na aéroport ya Johannesburg eza kopema Tshisekedi atikali koto aza kobeta bakalkil lokola mpe bakonzi ya Congo baza mitema malamu tala baza kotinda lokola hélicoptère ya Monique eza kokende kotika babiloko mpona programme ya élection nde balobi ete récupérer les vieux wana sino te akoya kododo koloba biso awa mawato bandeko yango na tozali koloba bakongole ntango bolobaka o barwande basali bobani bomoni baaventure na bino balokuta na bino bomoni ndenge eza komonisama na miso ya bato bolingi vérité te bolingi kaka kokosa peuple na yango wana boza kotourne kaka rond bolingi koyebisa peuple vérité te Joseph Kabila bino boza kolobo boza kofinga mais Joseph Kabila azali quand même na vérité devant peuple na ye Joseph Kabila kosaka peuple congolais te Joseph Kabila soka bina kosala boye bokomona ete lobi ba sali yango mais bino bozali kaka kopesa peuple congolais ba promesse kaka bana mboka biso nde bana mboka mais ki bana mboka ngo kaka boza koboma kaka bana mboka bomoni te bino nde bozali ba dangereux boza kolakisa exemple moko te eza kolakisa ete lelo ata soki bozwi mboka yango tokomona clair kaka makambo ya lokuta na lokuta batata minene na suka pembe na mitu lokuta na lokuta mobutu atikali bino baseptome ya mabe ezali mpasi mingi mpe mawa yango namoni ete na bamobutisi oyo bakimaki awa lokola mobutu amesanisaki bango na kozwa mbongo facilement na ndenge ya kozwa kaka mbongo mpona bainstitution ya leta bake na balibanda ya mboka bazokoka te mpasi yango bango bakomi kosala barebelio mpo nini bazonga na Congo donc bolingi bozonga na esprit wana lisusu oyo boya kokonza ya bobanda kozwa bambongo ndenge bolingi jamais okoki koautorize bino lisusu te na kati ya Congo bozali bato mabe bozali bambuma ya mabe bozala kaka bisika bozali tolingi kutu te parce que bozali nde mitema mabe bomoni lokuta na bino ezokende nango mosika te Tshisekedi ana avion nazali na avion na ngai na hélicoptère ya takataka kala te eza kokita na Congo bokumona yango nazali mpenza na hélicoptère na avion ya mobimba nazali kuya na avion na ngai lelo siko tosuki wapi avion zongi na mavula sikoyo hélicoptère ya Monique olisala baprogramme nango ndenge basalaki yango bapesaki programme nango na ndenge ya nini voie normale ekomi sikoyo bochange batrajectoire mpona nini ememaka sikoyo Tshisekedi na bambandaka banini ye moko mawato omoni bandeko ba bolingo Tshisekedi nde sikoyo esika bakongole bakomonaka azali comédien tala bomoni teke tangu kengo wa dondo ayaki na Bruxelles akuta na Tshisekedi apesi programme ya IDPS tangu kengo akeya tangi alobi tipo le vieux azali aventurier bomoni kengo aluki susu Tshisekedi amonaki ete makambo bakomi na kati yango te kengo azwi na position na ye kengo apréféré alobi ete mwekutu ata balobaka ete nasalaka ba 1% likambo te na kokontinue na 1% na nga nakende kosangana na malhonnête oyo po ete nazwala bavoa na ngai ya 1% na napesa na ye kengo alobi niet yango bomoni ete Tshisekedi ateli miso azokokoka te yango toza koloba bandeko bato baza koboma Congo ezali te ko boza koloba barwande oyo basala te bato baza koboma Congo kaka ba Tshisekedi oyo na bangwanda bango nde mutu balingi malaire ya Congo ebongo siko baaventure oyo bazwa kosala boyebisa biso siko barwande nde mutu batelemi na nsima na bango bazoyebisa bango bosala bokosa bapeuple congolais eza komonana nzambe aza kolakisa biso bozala mayele bapeuple congolais baza komanipule bino pour rien ezali pasi mingi mpe mawa hélicoptère oyo babetelaki tolo oyo batombolelaki bamapeka emonani te hélicoptère yango avion oyo mpe balobelaki oyo Tshisekedi alobo avion nanga avion esali kaka soki 4 jours soki mpe 5 jours avion ezongi epa bakolo nango
bandeko abosanaki koloba ete nazoya na avion oyo bakongole baloué mais alobi ete nazoya na avion na ngai sikoyo ezongi pa bakolo nango akoyebisa bato ya idps nini mpo deja bato ya idps na kinshasa babande koloba ete tokokende koyamba président na biso na aéroport na avion na ye bandeko quelle humiliation bandeko bato ya kinshasa ya idps babandaki deja tokokende koyamba président na biso na avion na ye sikoyo bana ya kid ntango bakoyoka to avion yango ezongi pa bakolo na yango na banzi ete mingi bazali na minute oyo fièvre ya ndenge wana mpe mitoki ya mbuma ezali kobima Joseph Kabila azali motema malamu bino bokanisi soki ezali na ntango ya Mobutu alingaki ndima kuta hélicoptère ekende kozwa esika azali Mobutu alingaki na bato na ye na bangwanda balinga baloba bon ase débrouiller po ete afingi mpe Mobutu mingi ale ase débrouiller monoko abandaki kotya ase débrouiller mais Joseph Kabila azali motema malamu alobi tala nasengi na avion ya moniko ezokende na Kindu barécupérer levier tala alingaki ameka magie mokolo mosusu kuna na Bukavu lokola amonaki Joseph Kabila azali kotambola na makolo ye mpe alobi atambola na makolo balobi ntango atambola ya makolo mabutu nango makolo evimbi bandeko makolo evimbi bandeko balobi baniolosi ye makolo mpo ete modele atambolelaki bandeko ye moko akokita alobi ete alapi yango na balobi ete bilandalanda nde eza mabe tikela baleki bagene tala soki azali kutu moto ya malamu alingaki aloba ete naye komona ete bagene ya lelo tala ndenge bazwi mboka tala ndenge bakomi kosala mboka ekomi komonana ye kutu alingaki abima neti lokola conseiller mpo na Joseph Kabila na gouvernement alingaki abima lokola conseiller alobi tala bozosala plan ya kitoko nga nazali wana ifana apesaka bino baconseiller mais abimi kutu lisusu mobomi lisusu tala lelo papa nani Kizenga lelo omoni ete abimi mpenza moto ya malamu moto moko ya boboto ya sérieux mpo na nini image ya soni image na ye abimi neti siko conseiller na kati ya gouvernement soki eza na problème bazokende mpo na ye bazosenga conseil voilà mais Tshisekedi abimi mpenza siko kuluna omoni boyokaka soni histoire ezwi vrai face ya vérité bandeko avion ezongi epai ya bakolo na yango hélicoptère oyo balobaki te hélicoptère ya takatakala te ezali kuya emonani te sikoyo ekomi nde hélicoptère ya Monique ekomi kokende kozwa relève na baprogramme oyo kutu ekanaki te kokamwa bandeko Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo oyo kaka penza ke museleke te mutu rouge beti mutu likolo ya libanga ya kayuko donc akutani na yango yangana tozali koloba bandeko babolingo nzambe azali kolakisa biso basinye ya bato oyo nzambe alingi kongo mingi yanga nazali kolakisa basine nzambe azali koloba bana nazali kolakisa bango tala bilembo yango yo tala bato bino kozali koloba ete soki Tshisekedi botala bilembo botala ndenge azali kokosa bino botala meme na bato azali koloba kosala na bango na Kongo kuna botala ndenge bakosaka bino Kongo yango nde bakotonga yango boye ba peuple congolais tozala mayele yango na biso tozali koloba tango nyoso candidat na biso ezali kaka Joseph Kabila numéro 3 nde candidat na biso yanga na tolobi ete bandeko babolingo il faut boyeba yango ete balobaki mingi bagangaki mingi me eloko eza te yanga na bomoni ete Tshisekedi abandaki ba stratégie na ye ya koluka ndenge nini ba manœuvre po ete aluka ba raison po mobulu tango mosusu ebima lokola ayebaki ete ye moko ndenge azali na ayebaki ete mbongo mpenza ya malonga ya kosala ba élection eza nango te mais bazali koluka kaka ba stratégie mais nzambe alobaki kaka ete ata basali nyonso tuna kosala tu makambo ekende kaka na va po peuple congolais ya koyeba esika place vérité ezali nzambe alingi Kongo mingi bomoni ndenge nzambe azali kokangola biso bandeko babiloko boye soki ezalaki na ntango ya Mobutu na ntango ya deuxième république pepele ezoleka kaka vert wana mpe bozo comprendre te baza kobuba bino kaka ezoleka vert mais lelo oyo nzambe
alobi stop bakomeka mwa numéro boye ekale bakomeka mwa boye ekale nzambe alobi ete bacode na bango wana ntango ya deuxième république esi ekoti mai donc makambo nyonso bazali kosala ezali kosimba te yango ete tolobi ete vobie Joseph Kabila azali président ya parole soki alobi likambo asali yango bapeuple bamoni mais tala Tshisekedi ayebisi bino ete baaméricain bapesi ye avion mais tala sikoyo avion yango balobi ke baaméricain bapesaki ye baavion lelo ezongi epai ya bakolo na yango wapi na Afrique du Sud na mavula na nganda ndenge atikali wana bandeko na kindu azokamwa mpe azondima te ezolekela ye dato ya avion oyo baluaki esi ekoki avion ezongi na nganda bandeko yango wana tozali koloba bandeko babolingo balokuta oyo ezali basini oyo nzambe azali kolakisa biso tokeba ezali basini ya monene nzambe azali kolakisa biso bilembo ya bato oyo ndenge bazali tokeba na kolanda kaka bamakambo ya baloyenge bazali kosala tala ndenge bayezango ya na balokuta mpo mpona kaka bazali na baseptome ya deuxième république bakei na plateau ya wechi oyo représente Mubake akomi koloba ete na tozali na plan moko nalingi kutu naloba yango te me na koloba yango kaka Tshisekedi ya promettre ete soki azwi bokonzi diaspora congolaise nyonso bakopesa ye parti na ye ya mabele kuna na Congo soki okei kaka bapesa parti ya mabele tonge eloko olingi diaspora congolaise nyonso oza na droit ya 3 conteneurs plein oke nango na Congo okofuta rien bandeko bapromese oyo bapromese oyo bango bazali kopesa bandeko mpo mona ete ntango bango bazali koloba ete bango nde bakosala ete mpo ekonomi ya Congo emata oui ekonomi ya Congo emata me ntango bozali koloba diaspora nyonso tu ya Congo aya na bacontener na ye na Congo akofuta eloko te 3 conteneurs bon boyebisa biso siko mbongo oyo ekokota na kesi ya lete kouta wapi mpo bofuta bafonctionnaire ya bato bazali kosala na port mpo boyebi combien de diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka ntango moto na moto akobanda waya na conteneur na ye tala wana nyonso to ezali kaka balokuta yango nde tolobi balokuta yango ese ebandi tala lisusu lokuta mosusu oyo Tshisekedi soki azwi bokonzi akocreye 400 000 emplois après une année akobakisa so 400 000 ekokoma 800 000 bandeko babolingo tala ndenge Congolais azali kaka koboma ndeko na ye Congolais azali koboma kaka ndeko na ye Congolais na bapromese ya lokuta olie kuta ezala te eke baloba ete bon tokei tokokosa barwandais mais bango bazali kokosa kaka bato bazali koloba ete tokomemela bino une vie meilleure na kati ya Congo ke bakelasi bokobanda kofuta te courant bokobanda kofuta te makambo ndenge na ndenge mai bokobanda kofuta ate bandeko bokeba bandeko soki kutu ngai mama ozali bozali kobenga ke nazali zoba naza komona mosika ebongo eloko nini ezali kozanga bino bato ya mayele bokoka komona mosika te seke ngai moto nakoki kozala mayele ke bino parce que makambo nga nazali komona nzambe azali koya kotalisa yango apres ke bato bazali na bango kaka bato ya lokuta tomonaka mosika bandeko keba histoire ya Congo elelo ekomi ete soko ozaki di babandeko bameli yo baleki yo kaka boye na masolo ya lokuta mais vrai politique ya Congo evandi na maboko ya Sisabidimbu Joseph Kabila Kabange vrai politique ya Congo evandi na maboko ya Sisabidimbu deux fois te balinga te bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bango nde tokotelisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokodeposela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com